Bandeko na pesi bino mbote na komona Yesu Masia. Sikete nzambe apa mola bino bisika bozana na biso. Nazana likanisi ya ko kabola na bino na mkolelo eza na Proverbe chapitre 1 verset 10. Biblia eloiboy. Mon fils, si de pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Moi mananga soki batu ya mabe bana ya satana balingi komema bino libanda ya vérité, libanda ya nzambe, libanda Yesu Masia, bo mitikate bamema bino, mais bo résister. Na moi lelo oyo tosali komona ndenge ni Satan a lancé batu na ye na mokili pona kopemwisa pona komema bana na nzambe hors volonté ya nzambe. Volonté ya nzambe za nini? Volonté ya nzambe za que yo o demeurer na kati ya kobanga nzambe, o demeurer na maloba na nzambe, o demeurer na kolanda nzambe, o demeurer na koluka nzambe, o demeurer na kokumisa nzambe na nyonso kosala na maloba na yo, na elateli na yo, na nyonso kosala nzambe azwa lokumu. Mais bana ya satana ba oyo balingi nzambe te bazali koséduire, kopemwisa koluka à tout prix, bapemwisa bana na nzambe, bamema bango mosika na nzambe. Alors conseil na kopesa bana na nzambe na moya lelo ezake mutu nyonso oyo akoluka amema yo libanda Yesu Masia, ne te laisse pas gagner, kotika te alonga yo. Yo par contre résister, pour yo résister eloko eza moko maloba na nzambe. Chaque fois oyo mutu akosenga a mema yo libanda na nzambe, toi présente la parole. C'est pourquoi nous conseillons à Nzambe batanga Biblia mingi, ba meditaka mingi. Ce que vous méditez mingi, vous avez molimo Nzambe akotam isayo, pe oko résister devant batino chamabe, oko yeba ko distinguer le mal et le bien. Tant que muta koyana le mal, yo oko boaka mal. Tant que muta koyana maloba oyo eza Nzambe te, oko yeba ko ça la différence. Mais ce qui ont la vie à méditation, celle personnelle, individuelle, tant qu'on peut pas faire roya, bana ya satana roya, baza lisea au côté où c'est la défense. C'est pourquoi je vous conseillerais de beaucoup lire la parole. Kotanga barobanzambe ebele. Moli manzambe tant que zakati na yo et que bana ko fondre miso bana comprendre barobanzambe. Et tant nguna roya, il vient comme un fleur pour te détruire. Yo ko présenter barobanzambe. Yesu Masia na désert, Satan yaki webisa ye zwa mabanga oyo komisa molipa. Est-ce que libanga nzama aibisa ki mutu akomisa libanga lipa? Cela veut dire bayaka na maloba oyo eza contraire na volonté ya nzambe. Tant que mona ke maloba nyonso oyo eza contraire na volonté ya nzambe, il faut yeba que non eza munguna za sima nango. Yo, il ne faut pas te laisser faire. Il faut résister. Il faut olonga ye. Maintenant pour la olonga, il faut présenter la parole. C'est pourquoi je vous exhorte bino na kotanga kamaloba na nzambe na ko meditaka la vie de la prière, la vie de la méditation, vie à prière, na vie à méditation, na vie à kobanga et komemaya kobanga nzambe et komemaya na témoignage ya nzambe. C'est ça notre vie, vie à basantu yango wana. Que le Seigneur notre Dieu vous donne la force, il y a méditation, il y a prière, il y a kobanga nzambe pe ya ko témoigner nzambe na vie na biso. Il y a pour résister devant ma flèche de nos ennemis, devant ma tentation de nos ennemis. Parce que le tentation, ils ont un côté de nous. Les bossos, si maman pense, ils ont. Donc, sens d'amour, ils ont un sens dans tous les sens, ça arrive. Maintenant, au la ligne, sauf que tu n'es pas debout, assis. Dans le cas de mon Nkolo a pas mon labino. Nkolo a fortifié bino. Nkolo asuma bino. Yo oza na volonté, na désir. Il y a qu'on méditer parole. Je t'encourage, il y a qu'on méditer parole. Oko comme sage. Maloba na nzambe te ko komisa yo sage. Maloba na nzambe te ko pesa yo force. Maloba na nzambe ko komisa mutu moko oyo mu pepe nyonso ekoki komema yete. Maintenant so oza na vie ya méditation te. La méditation est pareil et kenawa. Tout le temps aux arabes, il faut donner aussi un petit temps pour Dieu. Qu'on peut s'en même 10 minutes, 30 minutes, 20 minutes, 50 minutes, inédit-temps au Pessinzam. Na vie à méditation, na vie à prière et qu'au soumayo makasi.
Et comme ça la face l'ennemi. Parce que l'ennemi est là, il va dans la mokili, parce qu'il est belé. Matamabé va comme il est belé la mokili, il va dans Zambie. Mais pas dans Zambie, comment va kolonga? Alors que baza environné, baza entouré dans Matamabé. Comment kolonga? Pour kolonga, confie-toi encore au Seigneur. Puis confie-toi dans la vie à méditation, dans la vie à prière, dans la vie à partage. Et vous avez la force qu'on a eu. Et vous avez vraiment au colon à Mokili. Sinon, ah ben, Satan a gagné. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Mal, il faut au long à mon déco. Ma casse la vie sur Massia. Ma casse la vie sur Nzambe Nambuya, Yesu Massia. Azali. So Azali Katina yo, Bible le bi. O Aza Katina. Azana makasi, azana mouya kolega, o azana mokili oyo. Maintenant so azana Yesu Masia. Ozana vie intimité na Yesu Masia. Ozana vie à sanctification le corps à Yesu Masia, zo senga na biso ba nzambe. Est-ce que Satan problème yo? Non, a problème yo te. Fortifiez-vous. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a monde et l'eau na yaki pona ko fortifier batu nyonso oyo bazwi bolembu na vie ya méditation, bazwi bolembu na vie ya partage, bazwi bolembu na vie ya prière. Nzambe apesa bido makasi. Que le Seigneur vous donne la force de méditer, que le Seigneur Dieu vous donne la force de prier et que le Seigneur Dieu vous donne la force de partager oyo nyonso bozali kotanga. Nzambe apesa bido makasi. Yo ozana désir wana, yo ozana esengo wana, yo ozana soif wana, tike te Nzambe a remplir yo, tike te Nzambe a mona yo, tike te Nzambe a sunga yo. Je le confesse que Nzambe azali peme na batu oyo bazo luka ye. Soki ozana désir luka Nzambe, soki ozoni pesa pour luka Nzambe, Nzambe akosunga yo. Nzambe, Dieu va se laisser faire. Dieu va se laisser montrer bana yo. Si ozana désir luka ye, Nzambe il va se laisser faire, il va se laisser montrer à quoi ça y nyos oyo aux en a besoin. Et comment ça la tête que biso ba Nzambe tous en a promesse moko ya monene. Yesu Masia akendaki kobongisa biso bisika na ndaka tata na kwa les ya ye tata na ye na yanga. Parce que Yesu Masia a commis sa biso ba oyo notre limaye ba Nzambe c'est que ndako na biso ezana ikolo, ndako na biso ezana lola, eza awa na mokilité. Mais Satan a voulu qu'on présente un ndako na mokili. Oh non, il faut refuser. Tu as une belle maison au ciel là-bas. Yesu Masia a kenda ko bonso esika. Tangoya akoya ko zoyo. Mais akokuta yo ndengeni. Akokuta yo sebi au lema au vanda. Non, il faut akuta yo debout. Ya côté les makati na mabondeli, ya côté les makati na partage, ya côté les makati na via bonzambe. Mabondeli est comme ça biso pepele. Mabondeli est comme ça biso sembe. Partage la méditation la parole et comme ça biso fort, ba vaillant guerrier. Mais sur la vie on a dit, Yesu Masia akokuta yo le lengeni. Tu vas te laisser séduire par le monde. Tu vas te laisser séduire par les satanistes. Non. C'est pourquoi nous avons moi dans Zambé. Ndeko, prends conscience. Prends conscience. La mouka, l'homme na pongi. Yesu Masia va dire qu'il y a l'homme na pongi. Tellement, na ma bonne élite, tellement na méditation, tellement na partage. Zala makasi. Kolemate, résiste, il faut résister. Bitumeza makasi, bitumeza munene. Kota les choses mututé. Oh mututé, oh pasteur, oh bonanga, oh yo moko telema na bondeli. Yo moko telema na méditation pe na partage. Yo moko telema na kobanga Nzambe. Kota les choses mututé. Mutu oyo take likia mbala. Oibite ke yepe za ba problème na ye. Maintenant mukolo oyo jour oyo yo kobenga ye. Ce qui est pas faible na kati na ba problème na yo. Comment il va prier pour toi? Il y a un moment où Aza affaibli. Na makamuna ye. Maintenant comment vous avez le courage de la bonne yo? C'est pourquoi il ne faut pas regarder l'homme. Il ne faut pas placer
placer ta confiance sur l'homme. Il faut que tu aies l'ensemble. Luka Nzambe. Bonne pour la vie d'ailleurs. Bonne la makati pour la vie d'ailleurs. C'est que Satan cherche. Azo Luka aya pour détruire foi d'ailleurs qu'on dit d'ailleurs. Maintenant ce qui au yimbe moté. Qu'on dit d'ailleurs Satan koya alongi yo. Pe qu'on dit kiti. Tant qu'on dit kiti. Au koya basu ko kumiza Nzambe té. Maintenant pas qu'on dit d'ailleurs ils à la ferme, ils à la puissance, ils à la éthique à la côté des mains. Et là, comme on sait à la déco, via méditation à parole, via prière, via témoignage à Jésus Massia, témoigner Jésus dans ta vie, dans la souci à témoigner Jésus Massia dans l'union, c'est ta vie, et ta vie n'abisso. Il y a moins de vie, il y a moins de macasse n'abisso, il y a moins de fierté n'abisso, il y a moins de l'olène n'abisso, la vie de Jésus, les témoignages de Jésus. Jésus, Aza, peut mener à Oyonyoso, Bazali Kolukaye. Pe Aza, peut mener à Oyonyoso, Bazali Kosenga secours. Aza, peut mener à Oyonyoso, Bazali Kotalelaye. Tu ne seras pas déçu. Que le Seigneur Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.